grande est ma joie de vous retrouver encore ce soir sur Ursule Boteloa TV. Bonjour, bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Comme ici chez nous, c'est le soir. Permettez-moi surtout de vous dire bonsoir. Et si là chez vous, c'est le matin, permettez-moi encore une fois de vous dire bonjour. Et si c'est dans les après-midi, pourquoi pas ne pas vous dire bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien, par surtout la grâce de Dieu. Bande konanga lelo toye lisusu na ye moko bella, bel cœur, bel chou, belle vie kandila patrona. Ebele ya batu babenga kaye kaka poutine de l'écriture. Lelo Ursule Boteloa TV amemeli bino belle vie kandi la patrona bande konanga. Makambo eza ya somo. Soki bomoni ba video ya sika ekoti seke makambo eza. Soki bomona video te seke ya koloba eza te. Donc ekendaka nango ka bongo ezalaka pe kaka bongo. Bande konanga poutine na biso de l'écriture asali lisusu nini. Pourquoi lelo Ursule Boteloa TV aye komemela bino la patrona, aye komemela bino poutine de l'écriture, aye komemela bino belle vie kandi mwasi nzambe. Bande konanga makambo eza makambo kutu ya mukete, eza makambo ya munene. Famille bota. Boza wapi boya nanu, bozwa nanu bakiti na bino. Famille bota ba o nyonso balela belle vie kandi la patrona. Boza wapi boya komila kisa na ba commentaire, toza na besoin ya ko sentir bino na ndenge moko ya bien mingi makasi. Bande konanga avant tokota kuna, avant to beta masolo oyo Ursule Boteloa TV amemeli bino. E kozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu nyonso sika. Toyebi ke chaque fois que totiaka video na biso ya sika, bato ya sika pe bakotaka. Toye ko sensibiliser bino. Soki penza eza mbala na bino ya liboso ya okota na chaîne na biso ya Ursule Boteloa TV, to sengi na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka wana, bobo sana pete ko klikaka sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez, bosala pe ba partage nandenge moko ya bien et ko sala malamu mingi. Pona bandeko mosusu ba o ba yebi déjà challenge na biso ezo continuer. Pona mois ya février oyo tozana posa toko kisa 29 000 abonnés. Pourquoi pas 30 000 abonnés? Bande konanga, partage ka ndenge to salaka. To salaka ba partage, to panzan sango, nandenge moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga, grand merci na nou, na ba onyo sotu, balingaka Ursule Boteloa TV, grand merci na bino bozoka musala penza, ya osalaka ba partage, ya ba video na biso, en tout cas nzambe ya lola apambula rabino. Wana na pesi mwa mbote, kandenge zalaka en passant na ye moko linda bukulu, na ndenge moko ya bien. La famille toye lelo na ye moko poutine de l'écriture, toye lelo na ye moko la patrona. Bon, on a déjà miniature na biso la famille, ezoloba déjà ebele. Belle vie kandi, la patrona. Yaya ya batu, leki ya batu, mama leki ya batu, mama kuluto ya batu, la tantine internationale ya batu. Asali nini? Aosala kabino nini? Yango silence na ye, ezo tungisaka bino to eza nini? Belle vie boyaka kofinga ye awa sur les réseaux sociaux. Jamais bobomona ye aya ko répondre. Avant ndaka na ye nya, ayaka na ye ko répondre te. Mais boko lemba te. Bo continua kaka. Des années et des années. Boko ya toujours na kombo ya belle vie kandi. Belle vie asali. Belle vie à mataki, belle vie à kitaki, belle vie à salaki boye, belle vie boye boye.
Bon, les maratés. Hein, la famille. Mais makambo mosusu il faut elemisaka biso. Soki bomoni bozo bundisaka plutôt mutu. Mais bomoni mutu ango wana ayaka ko répondre bino te avandaka na kwa na ye azo sala musala na ye pe ezokende liboso. Boki kolemba te. Toutaki komona mama na biso comédienne na biso ya Tongo, Mama Teresia akotaki asali ba émission na ye, asali ba analyse na ye, aloba ebele pona Belvi Kandi la patron na poutine de l'écriture. Bande konanga aloba ebele koloba que non la patrona bando bimana mibala batu ba konzi o bazalaki pembeni ya Mama Olive. Aloba loba ebele yango Mama Olive abengana Belvi Kandi. Tolanda ki pe analyse moko ya Yagabi. Selon Yagabi, alobaki ke non, Belvi Kandi azalaka lele. Sikoyo, tokota nanu. Belvi Kandi kote mosusu lele, kote mosusu azobi makana bakonzi. Sikoyo, azalele to azalaka lele te. Bino moko bozo mitia na ba confusion ya makasi. Elelo toye kovanda, toya komona mwana na biso, leki na biso, na kombo ya Dati Kitambala. To loba bongo, to mona papa na ye, papa Dadi Kitambala, à qui d'ailleurs que nous disons que son âme repose en paix. Yepe azalaki parmi ba comédien na biso lelo azate, asi atika biso. Bande koranga ezalaki surprise ya makasi komona mwana na ye, lelo akomi kokota ba émission pona koya kofinga ba comédien, to ba comédienne. Et na nyonso tu mutu penza amemeli lelo kofinga eza Belvi Kandi. Un jour après, analyse ya Mama Teresia, Dati yepe aye kokota, yepe aye kofinga, yepe aye koloba. Na ba mona ye oya lobi ke non, Belvi Kandi aza ingrate. Belvi Kandi abosana place auta, abosana keno Mama Olive asunga ye. Bande konanga yango analyste oye kosala lelo. Soyons réalistes. Awa penza na okote la mutute. Bino pe kuna to sala ba analyse na bino bande konanga to kote la pe mutute. Tolobaka na biso chaque jour Irsil Botelwa TV eza chaîne moko o tolobelaka makambo nyonso. Tozalaka na parti prité. Tozalaka famille libota, tozalaka ba bakouk, tozalaka ba pechalof, tozalaka pe ba lova chou, tozalaka pe ba dinana chou. Hein, tout le bango ka bongo. Voilà, donc biso tozalaka partout. Soki eza ya koinda, tokoya tolobi. Soki pe tomoni keno makambo ezo kende mabe, to lokuta eza ebele na makambo wana, tokoya pe bandeko nanga tolobi makambo oyo eza vrai. Wana penze ezalaka nde mission na biso. Toyaka wape pona koya kopelisaka moto te, mais pona koya kotia kimia na ndenge to na sens moko ya kitoko mingi. Bandeko nanga na o makambo nyonso, soki totali Mama Teresia kota kilobi, un jour après toye komona Dati pe aye kokota bango nyonso kolobelaka Belvi. Eloko mosusu tobosanaka eza que mutu na mutu azalaka na ta na ye. Eza na batu mosusu, tokutanaka na vie. Mutu moko boye, boye kosala mwa connaissance moko boye, to mutu wana asungi yo na cadre moko boye. Soki ta na ye, to mission na ye ekoki, il faut a libérer yo, okende pe esika moko, yo pe obanda vie na yo. Vie ezalaka bongo. Vie ezalaka te ke non, parce que yo muto sunganga, okotikala na vie nanga ti libela ti na kokufa, ezalaka bongo te. Na sens mosusu na koti koloba sur ba propos oyo. Soki lelo, kande tomoni Dati auti koloba ke non, Belvi Kandi il faut azala reconnaissante envers Mama Olive. Est-ce que bosi bomona ata jour moko Belvi Kandi a koti sur les réseaux sociaux pour na koloba ke non, ndenge naza boye na bundanga moko ti na koma boye. Belvi Kandi aloba bongo te.
Belvi Kandi kuto kota émission te que non aya. Je m'excuse ko salir réputation ya mama Olive te. To aya ko sambu sa mama Olive te. Makambo wana tomona te, pe toyoka te. Alors je ne sais pas, c'est dans quel sens oyo dati lelo azoya ko yebisa la patrona. Azala reconnaissante na o mama Olive asalela ye. Depuis chaîne ya Belvi Kandi soki to zongi sima soki to tali penza bien chaîne plutôt ya Belvi Kandi e bandaki ko mata déjà depuis 2021 déjà wana likolo e mataki mwa mbongo déjà e bandaki kokota na côté ya Belvi Kandi mais tomonaki mama Olive ayaki ko bengisa bango ye na mams bakendaki Lubumbashi bakie kosala ba makambo na bango o basalaki soki peut-être Belvi Kandi alingaki azala ingrate envers mama Olive alingaki peut-être alobaki nga pe na komi boss nga pe naza na batu o na futaka nga pe na komi na compagnie na nga naza lisusu na mbongo na yo te na koya Lubumbashi te mais akendaki tiba yaki kozonga aye ko continuer na musala na ye na oyeba te c'est dans quel sens o lelo batu bakoya pona kofinga Belvi Kandi. Bandeko nanga na oyeba te pourquoi biso ba Congolais tolingaka évolution ya mutu te. Bénédiction ya Belvi Kandi ekomi ko bouger bino boye. Pourquoi la famille? Pourquoi tokomi ko kotisa ki mutema mabe na makambo ya Belvi? C'est tout à fait normal. Soki lelo ye Belvi aza lisusu ya pembeni plutôt ya mama Olive Lembete. Elle a ses raisons. Biso pe toza na posa ya koyeba ba raison wana te. Eza na ba raison mosusu batu mosusu babimisaka ngo na poasa sur les réseaux sociaux. Mais eza na ba raison mosusu pona ko garder dignité ya mutu. Batu mosusu ba préféraka na bango ba garder ba makambo na bango wana dans les secrets. Makambo etikala ka bongo makambo pe ekende nango ka bongo batu mosusu bazala bongo. Belvi Kandi a ses raisons la famille. Soki lelo akimi pembeni ya mama Olive elle-même sait le pourquoi akimi. Biso pe tokoya ko forcer yete. Biso pe tokoya ko tuna yete pourquoi azana ba raison na ye. Azana ba raison na ye. Na ba makambo ebele bandeko nanga ka ndenge batu mosusu balobaka batu ebele ya batu toyokaka mais biso mosusu surtout chez Ursule Botelwa TV toboya kana biso kokota mwa makambo mosusu moko boye bandeko nanga déjà oyeloba maka la plupart de gens ba oloba nini non mama Olive nde azoya kotia division entre ba comédiens toyebite parce que batu ebele balobi non Mama Olive aza censé ya kotia ba comédienne na biso ensemble. Toyebite, mais na côté nanga, na ndenge na monelaka makambo, na ndenge na salaka analyse. Mosusu mama Olive azata na problème te, ezaka ki mutema mabe ya ba comédienne na biso. Eza ki mutema mabe ya ba comédienne na biso yango ekomi kosala ke non, lelo oyo ba mosusu bazo sololaka lisusu te. Imaginez ka ndenge toyokaki mama Thérèse ya makambo ayaki kobimisa la famille to solola nanu mama Thérèse na âge na ye wana est-ce que koki kokota ba émission pona kokotela Belvi pona koya ko sambwisa Belvi ye Belvi muto aliboso kolinga mibali asa muto aliboso te akozala pe muto suka te bandeko nanga totika pe Belvi kinya s'il vous plaît. Yepe aza besoin, aza besoin pe na paix du cœur. Et ça la passe, famille libota, yango na lobaka toujours et encore, bisika nyonso bozolandaka Ursule Botelwa TV, botiaka pe mama na biso, poutine de l'écriture, Belvi Kandi, na ba prière. Parce que moso to mona ba makambo yo, o mona neti ba bitumba mwa mike. Mais soki bokoti na mozindo eza ba bitumba makasi. Ba bundisi Belvi Kandi mingi, succès ya Belvi Kandi. Epesi ebele ya batu agitation pas possible. Epesi penza ebele ya batu
agitation la famille na niveau moko boko comprendre te. Naye ko épingler moi eloko moko parce que ebele ya batu bakoya kotuna mais voix oyo eza voix ya Ursule Botello activité eza voix toyoka kango quelque part kanenge toyaka toye ko épingler bandeko nanga na minute oyo Ursule Botello to fondatrice ya chaîne ya Ursule Botello ye moko mama Ursule Botello mwasi nzambe na minute la famille aza éprouvé papa na ye plutôt auti kokufa papa na ye auti kokufa nanu bakundi papa na ye te pona programme akunda papa na ye e osalema semaine prochaine de bakunda toya kopesa bino ba précision nyonso ka na chaîne oyo ka ndenge ezalaka bino nyonso bokolanda place ba okendolela papa ya journaliste na biso youtubeuse na biso ya tongo na kombo ya Ursule Botello TV. Alors yango bo bando sentir moi ba voix moko boye ezokota pona osala ba émission bande konanga bino bozalaka déjà ba abonné na biso en tout cas tosunga Ursule Botello TV na osala ka ba partage ya ba vidéo ba moi partage na bino ekosunga mingi makasi. Numéro ya Ursule Botello TV yango wana affiché kuna. Moi, message d'encouragement, moi, message de yaba condoléances, moi, appel et ko salaye malamu mingi la famille. Bino moko boyebi, koku fait la parent, ezalaka facilité, et yaka na douleur à makasi penza, yango to sengi na bino kandenge bolandaka biso, bo soutenir payer, kandenge ezalaka botia epi na ba mabondeli to yebi ke na chaîne Ursule Botello TV. Basala nzambe ya makasi bazalaka donc ton bolandaka bongo motiaka ye pe na ba prière na libota na ye mobimba ekosala malamu mingi. Bande konanga tozonga ka makambo ya Belle-Vie Kandila patrona, tozonga ka na makambo ya Belle Cœur, tozonga ka na makambo ya Belle Chou, mwasi nzombe balobi Belle-Vie Kandia kabaka motema pembe maboko pembe makambo na ye nyonso kendaka pembe. La famille oyo eza makambo mosusu tokoya ko négliger yango lelo mais lobi toboyi na biso koloba keno si je le savais to si on le savait et ozala trop tard. Famille libota to la mukana vie de prière parce que makambo eza lisusu clarté ata ba combattraka mutu mosusu nga kutu na lobake yako bundisanga soki nga na bundisaka yo soki ozo ya ka ko bwakelaka nga ba jeton na répondraka yo te e zalaki ba jeton e komi sikoyo na kombo na nga okomi ko mentionner na o répondraka yo te mais okotika nga te okotika penza nga te okotika penza nga te botika Belle-Vie Kandi kinya la famille botika ye kimia s'il vous plaît. Yango na eko senga na bandeko nanga ya famille bota. Déjà na famille bota ma finge ezalaka te, déjà na les abakouk ma finge ezalaka te. L'union fait la force travaillant mais dans la main eko sunga ba comédien na biso to ba comédien na biso ba kende liboso. To ye ko loba to ko sunga to kandenge ezalaka ko pesa moi conseil na ba comédien na biso. Surtout ya mabe eza ba comédienne. Bande konanga ya basi botika ba makambo wana. Bande konanga ya basi botika kimutema mabe envers Belle-Vie. Ezalaka envers Belle-Vie te ezalata envers Sila Bisalu. Ezalata envers Dinana la douche. Ezalata envers Ursule Pechanga. Botika penza kimutema mabe. Kimutema mabe o bozo salela baninga bande konanga eza bien te. Ezal bien ata mukete pe esunga kate. Tozala na bolingo la famille. Tozala na bolingo tondi me la Belle-Vie na minute oyo Zambe atomboli ye. Zambe atomboli ye peut-être na nzela na ye ebele abatu. Kandenge toutaki komona ndeko na biso Jita azwa libala na ndeni aya ko témoigner na filme ka moko bajuaki. Filme oloba keno uwe ma femme. Na filme wana de yaki kosala keno ndeko na biso Jita ayaki kozwa libala.
eza na bato ebele peut-être kana ba film obo tournaka kana ba émission obo kotaka ba mama Teresia mosusu omona ta mabala na yo ezoya te. Pourquoi? Parce que yo soki okoti ba émission okomi kolukaka ba rando okomi kolukaka ba problème ata mibali kutu bakoya kobala to mona ki mama de la paix ye wana jamais bo mona mama de la paix na ba émission mama moko abando sala ba film na yazo se respectaka mais lelo azawa pinzamba ye kosunga ye ba ye kobala ye mama Teresia mosusu eza bien oye o minimiser mutu oye olobi oyo koloba mais mosusu tala peke no makambo na osala eske batu libanda ba osepela nango to ba osepela nango te. Conseil mosusu na weya opesa dati na bengi yo combien de fois na bengi ye penza combien de fois de kunanga ya mwasi yaya longola makolo na yo longola maboko na yo na babiloko ba comédien oyo longola penza wana eza conseil na opesa yo oza nanu mwana muke avec plein d'avenir eza munene na mokili oyo toyebaka te mutu nana kosungaka biso eza na batu mosusu lelo bakoya ko impressionner yo na mwa quelque chose mais tala lobi soki lelo mutu oyo azosunga yo akufi nanu mosusu akozwa yo parce que tango okota boye oye kolobela belle vie kandi boye eza kaka belle vie kandi tende aza touché yebake ebele ya ba comédien baza touché un jour bakobalukela yo baoloba mwana wana azana biloba loba mwana wana respectaka mikolo te yaya yango mokili tambolaka bongo soki eza na mutu azotinda yo mutu wana alingi yo te mutu wana penza alingi yo te ata muke te mutu wana alingi yo te ata muke te soki pe mutu aza te baotinda yo te eza kaka yo moko en tout cas na osenga na yo ba émission ya bongo ezala nango ya suka komekaka lisusu te komikotisa na monde ya ba comédien to na makambo ya ba comédien to ata ndenge ezalaka na makambo ya quartier ndenge ezalaka okende ka omikotisa boye un jour ndeko nanga ekoya koyindela yo na ndenge moko okondima te na ndenge moko ekosala yo pasi mokili oyo ebalukaka mokili oyo omona ke bato baobetela yo maboko me nzoka na mitema na bango bazoloba na mitema na bango bazoloba monde ezalaka bongo video oyo esali yebaki kotambola mokili mobimba ekopesa deja image pona yo oza mwasi nanu obali te nanu obali te papa na bino ti ndenge akufi bongo azalaki na ye na problème na mutu te en tout cas azalaki papa moko tokos azalaki na ye na problème na mutu te alors na osenga na yo kaka komikotisa na makambo surtout ya ba comédien na biso ekosala malamu mingi. Bandeko na nga yango kaka tolingaki to partager na bino kandenge baoloba po na belle vie kandi e osala pasi na motema toza batu place union soso ki bazolobela moninga mabe bazolobela mutu mabe balingi basambwisa mutu esalaka toujours et encore pasi mingi na motema yango Ursule Botelwa TV lelo ayaki ko partager na bino na ndenge moko ya bien. Bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka ya partage na biso ya lelo avant to silisa avant to kata avant to loba bye bye ka ndenge to salaka soki nanu osabonaki te yo mutu asika s'abonner soki nanu osalaki partage na yo te en tout cas na osenga na yo sala mwa partage na yo te soki osalaki commentaire na yo te en tout cas sala penza partage na yo penza ekosunga Ursule Botelwa TV makasi mingi. Bandeko nanga openza nde bay na biso na émission na biso ya lelo bozala toujours branché et scotché sur Ursule Botelwa TV pour que bo rataka na eloko moko te. Wana penza tokomona na lisusu na ba émission na biso kaka ndenge ezalaka. Bye bye la famille et surtout à la prochaine.